Kilongo TV. Mutu azo combattre stade de martyr oyo bande ko na ngai azana couleur a mwindu tazana couleur a pembe. Kilongo TV. Stade de martyr bande bande ki fait regol aza combattre makati. Kilongo TV. Soki stade de martyr oyo le 24 juin betité nanga na faire tolonge ba congolais to komi ba ougandais. Kilongo TV. Déjà mingongo ekomi ko zika bango. Vous allez m'excuser, vous allez remarquer que j'ai perdu ma voix. Déjà mingongo ekomi ko zika bango. Je suis un peu malade. Ba komi ko sa malade. Kilongo TV. Biloko na loni awa lelo na stade. Oya za mobali ya tembe. Soka tie makolo na ye awa na stade de martyr na nenga mabe. Ndeko na nga tozo kunda bibembe. Kilongo TV. Le 24 juin, au Kito Mata, na yebi bato bazo tia bakat. Kilongo TV. Soki stade de martyr oyo le 24 juin betité nanga na faire tolonge ba congolais to komi ba ougandais. Kilongo TV. Na yebi sibino na chema ina munoko te to kolongo ba congolais. Lokola ya za congolais, yoka na yebi sabino. Kilongo TV. Et loko bazo luka na mboko yo Jackie Chan Van Damme Commando soki ba privilégié bango ba beti stade de martyr au faire à betité bakozonga mboka na bango na bambasu. Kilongo TV. Na yebi sabino vérité au stade de martyr au papa mukolo ngo bokoloba faire gola o banzinzi bampese to bangu Mikolo solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Oyoki na musika mbele beta miete dadilité ya kanda mutakala na nkolo un contre tous frappe na le frappe na retour azoya ko visiter stade de martyr oyo lelo e kangi actualité oyo ezo ningisa mokili mobimba oyo biso oui nani podium ezala OK podium ezala podium ezala awa esika ma nyonso oyo sala ma podium ya munene nyonso ezala donc awa muni. Bonjour, Lité Akanda. Bonjour. Partout dans le monde entier. Visite Nayo na stade de martyr, ça dire quoi? Bokita moi mba micro moké na se pour naza muto aso makasi kokoma. D'abord na pesi na nous presse bino nyonso boza awa na pesi bino merci pour la considération et respect au bozala kanango envers ngai. Boyoki na musika mbele beta miete dadilité Akanda. Mutakala na nkolo un contre tous frappe na le frappe na retour. Azoya ko visiter stade de martyr oyo lelo e kangi actualité oyo ezo ningisa mokili mobimba oyo Kinshasa mobimba partout lisolo ezo betama tina ba province. D'abord na pesibino merci na banza ete nazalaki libanda mboka grâce ya initiative plus OLK et pas ya mama Olive Lembe Kabila na compte ya fondation na bango ba sepelaki ete Bame mangai pe na mikili ya poto na Turquie et ezalaki pona ngana koko lobe ezalaki ete nzambe nde mutu asimbaki mama wana amemanga na mboka wana po musala ya kosala ezalaki ebele awa na République ya Congo pona stadi ya Ferego la geste de Niansi le padre Moto Yambo pona le 24 juin et permettre na zwa biloko nyonso oyo na zubino moko bomoni musalo na uti ko sala ba memaki nga na Efeze ezali soko tangi na kati ya Bible okomona partie moko ya Bible bazokoma Ephésien na uti ko visiter partie wana oyo mama Maria mama oyo mokili mombato yebiye mutu abota Yesu Kristu avandaka pe kuna 9 ans e basali ya Nzambe bele balekaka wana pona kote ya sango malamu. Tour nanga awa na eko beta pambate eza ya pambate ndeko nanga yi bola nanga bien naloni biloko moko awa extraordinaire na ebisi bino be vérité
Pour faire Gola, le padre Jésus de Niance, Motoyambo, Bande Konangayi, tout ça l'attention. Nalobaki mboka au Congo, bato bako telema babandi ko finga faire Gola Jésus de Niance, bako kundama, histoire ko sila lokwa to kundi mwana mbwa. Oh. Na ebi sakibino, lelo oyo, botela na ba télévision, hein? Ce qui va permettre ngana tanga même bakomo na kotanga. Pakistanais a tchaka munoko na faire Gola. Abete loko eyo kanalisu na mboko yo. Wana na zwebi sabino, ba sali featuring na Gezi Mawete. Oyoki songwe beti. Papa na kosa yote na yana biloko na nga nyonso epa ya faire Gola chez de Niens le pas de Motoyambo. Biloko na loni awa lelo na stade. Oya za mobali ya tembe soka chema kolona e awa na stade de Martiro na nenga mabe ndeko nanga tozo kunda bibembe eloko wana matie tozo kunda bibembe na loni biloko moko extraordinaire na tango akala toyebaka ete soki match ezobetama awa bolanda message na nga bien bagolwa bolanda message na nga bien ezalaki soki match ezobetama awa foto kende koluka ya edi edingwe moto na ngenge pona ba secret ya stade oyo na uti koluka edingwe na lobi ya edi le 24 juin faire Gola Jésus de Niens le padre aninga beta stade de Martyr pesa nga secret ya edi ebisi nga boye nga biloko nyonso nzoto eselembi na bokoka lisusu te apesi nga makambo na ya nango awa na stade de Martyr biloko na kundi awa na sali mélange na sangisi ya ba chrétien ya ba musulman na sangisi bokoko ndeko na ngai le 24 juin au Kito mata na yebi bato bazo tia bakali papa nzamba uti ko laksanga message moko awa mutu azo combattre stade de Martyr oyo bandeko na ngai azana couleur ya mwindu tazana couleur ya pembe bobi misaba photo na ye na lobi bobi misaba photo na ye azana couleur lokwa bendien azana couleur lokola ya bendien mutu azo luka a combattre stade de Martyr e na koyebi sabino boye bolanda biloko na zoloba bien tozana bino ana Congo mutu nyonso na Congo abotama na mungongo a bien soka kimi potote liwana ezalaka na minute ya kotanga tozalaka na pepe kale awa mungongo ekotise mabele madilu mungongo ekotise mabele stade de Martyr bande banda ki faire Gola za kombati makasi bazo luka likamu moko ya mabe na nzoto afere mais bo kanga date ya lelo soki stade de Martyr oyo le 24 juin betite nanga na faire tolonge ba congolais to komi ba ugandais na yebi sibino na chema ina munoko te to kolongo ba congolais lokola ya za congolais yoka na yebi sabino et loko bazo luka wana mboko yo Jackie Chan Vandam, commando, soki ba privilégié bango ba beti stade de Martyr faire a betite. Bagozonga mboka na bango na bambasu. Nazoyebi sabino vérité. Moi je suis Goldberg de YouTube. Un contre tout, frappe na le frappe na retour. Merci. On concert à stade de Martyr partout au monde va la biso. Merci Madinga. Na ina yeba concert nyo se beta na stade de Martyr za na slogan nango. To mona ki wenge yaka e ko démarrer monde. To moni fali pour pa yaka wa biso moto yebi. Tourner makambo bon basalaki et héritier watana betomoni basilogan ezaki au tindika makambo nyonso. Nous parlons de faire Gola, nous parlons le 24 juin. Silogan ni fort oyo lelo ba Gaulois ba ko mettre en place ba lo ba kana émission na bango pour la concert le 24 pour le 24 les dates les slogan ya concert. D'abord eloko aliboso tolingi musique moko historique et beta manamboka oyo na tangu na kalezalaki soki musicien betiste sal moko ya munene tokokuta na bandaku bazotala yango na ba télévision mais lelo o batu bazobeta guya kotala ngo même na télévision ya koyoka ngo ezate mais zoyebi sabino stade historique mwana nzambe mutu nyonso obi na zoyebi sabino bolanda biloko na zolo ba bien déjà mingongo ekomi kozika bango na be spectacle minene déjà mingongo ekomi kozika bango déjà mingongo ekomi kozika bango bakomi koluka bakosa maladi nzoto eza bien te déjà mingongo ekomi kozika bango yoka na yebisa bino faire Gola za mwana nzambe Jésus de Niens aza kombati na yebisa bino mwana nzambe nyonso aleka na facilité te o nyonso bazoluka ba combattre yesuka nango elonge ezali omoni stade de Martyr papa
mukolo ngo bokoloba faire gola o banzinzi bampese to bangungi plein oye ko salama awa papa na kosa yote omoni na ye awa naloni ba maladi ya mpese awa naloni ba mbasu awa naloni li yango mutu nyonso ozala comédien ozala musicien soko ye un esprit ya mabe ozoluko combattre stade de martyrs ya faire gola Jésus de Nias le padre moto yambo papa maladi ekolanda yo yoka siko na bakisela bino mukolo ya stade de martyrs tango ezobeta ba golwa nyonso faire gagner ye si le gars ya auto enango faire gagner ouais conseil beta makebele faire gagner précision à gagner te a gagner na loyembo a gagner na muziki aza ebo tala papa tout protéger faire makasi koleka po aza patrimoine ça dit soki nazomona faire elongola kanga souci ya madilu soki nazomona faire elongola kanga souci ya ba musicien na biso ebele o bakenda batika biso to batela faire batebele bazoluka mutu ya faire kota na se ya mabele mena ko sabino te bandeko na ngai na uti na Efes na zubi loko ya Efésien Bible oboyo kaka batie kombo na nga na kati ya Bible merci na initiative plus OL kama mo livre mbekabila mena ko sabino te bandeko na nga passage na nga ya aweza ya pamba te bo kangelo ko nazo ebisa bino boko loba liteya monoko na yo ezanganga likambo na loba ki lobi merci OK na kati na concert toza na fond na forme na ce qui concerne la forme toza na plein et puis fond eza musique bo la kabisoni ezala que du point de vue forme bo tondisa du point de vue fond bo beta musique a bien ou bien ezala te après wana so esali vide bo loba ke oto yembi bien tozo la kabino toko yemba kitoko boko sepela po secret na ya liboso eza mungongo onzamba pesa ye o babundisaka ye ya mibale papa na assuré au plein parce que faire gola aratakate na ebisaki bino bizorbi ekotia bango panzi likolo bozoyo kango te papa bozala na bino kimia deuxième volume ezoya kalate ngai ona yaki na sala esi na sali merci na o nyonso bo sali po na ngai totika papa totika mutakana nkolo aza awa na lingi kimiezala makelele ezalate d'abord merci boyebi place oto yelelo ezalaki très difficile pour na kota awa mais lokola naza muto na yaki na biloko oyo soki nazongi na ngonda ko ekoluka ngane na kufa na lingaki te biloko ane pola fwe kunda malelo bakonzi baza awa conseil des ministres eza awa baza na ba réunion bakonzi bino moko bomoni banda to yaki atokomaki asoki 7h mais na yeko zo maloba na 15h eza facile te pona kolakisa bino ete ba gaulois baza puissant gaulois jusqu'à la mort je serai gaulois jusqu'à la mort message nino ouais oyo monde entier zotala yo oui ba mourir ya bonne musique bazotala ba misu baza na moi ba inquiétude par rapport à date il y a le 24 juin toti ko sala na yo na kati ya bureau ya mukonza yambio ayebisi yo nini par rapport à date il y a le 24 juin concert ezalito ezate Police wa sera lobaki concert ezali le 30 juin a confirmé ngai le 24 juin concert ezali faire gola Jésus de Nias le padre akobeta merci tokene na biso message ya suka na bagolwa nyonso bazolanda osiko lite ya kanda non mutu azobanga zate tozo sala promotion zela kokata basinga mutu azobanga zate tozo sala nde promotion pona koyebisa ba congolais na ba congolaises que le 24 juin événement moko ya munene ya sire ezali awa billet déjà moko ye nga moko nanu mutu aliboso nga moko yeyo mutu mususu azate ngai na oyo azolanda nga na sima Moïse Mbiye yenda azolanda nga na sima tonton promo bonga Ludia TV message ni kopesa na bagolwa nyonso bazolanda na ngonga oyo bagolwa naza déjà na Kinshasa bozala mobiliser Gaulois nyonso ya tous les 24 communes Gaulois nyonso ya province matisa banderole na yo en privé matisa panneau na yo somba polo na yo parce que tozona ba polo communal ba Gaulois bazolata ba polo na bango o ya Kimbanteke bazokoma ba Gaulois ya Kimbanteke ya Njili bazokoma ya Selemba ou ya partout
Gaulois à la mobiliser, Lala Pongia bébé le 24 juin, stade des Martyrs, confirmé. Merci beaucoup. Pourquoi Tozoi non, waneza ba inina yende batu bazoya na babiloko na intention wana. Biso ndaku nini oyo place nini yozo ko beta concert au mona ngote. Et ça concert à Moulilité, et ça concert à Bandoki, et sika to yeko bomisa batu wate, et c'est sika o photo yeba. Yemoko tala. Artiste aza papa, artiste aza responsable. Faut aya ko tala siko ya ko tia batu. Ayeba porte nini oyebo misaka batu na mikole uti ko leka. Si ayeba porte nini oyebo misaka batu na mikole uti ko leka po ya bongisa. Ndeko na ngai. Ba porte eza ebele, porte entrée, porte sortie. Ndeye moko faire gola ko zwali loba ebisi sécurité na ba porte ne c'est la polele. Na lingi muntu akufa te conseiller le kakitoko. C'est ça, azo sale loko moko ya bien makasi ndeko na ngai. Ko ya aweza signe en faiblesse te. Faut ya ko tala sika o tia batu. Tangu yo nzo ningo bala lelo. Faut que nous la salle au place où yoko tchabe invité na yo. Tout le monde a même na ba mariage, tout le monde a même na bibembe. Même tant que na ko somba tombo pour na ko tchande ko na biso. To yaka ma monter to tcheye, il faut to tinda batu boke na ko tala isika to tchande ko na biso. C'est ça il faut faire à sali. Mais na moni mwana moko ya ndundu ya Kovo na niveau ya Belgique soki ba benga soki nani ayeko lo ba biloko moko boye. Nani wana? Ah moi. Le business a ses idées. FB International Agence à ses abonnés. Le fret Europe RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business et pas Fisto Bassene, arrange bisous que tu as. Maringa Septandé. Maringa Septandé, je explique. Alors Maringa Septandé, FB International. Nakasavubu, c'est Nakasavubu. Ça va sauter na Nakasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. FB International. FB International.